Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport. Kaka na magazine na bino Radi Top News. Radi Top News. Magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba. Olingi ozala informé, formé, topé kozala diverti. Magazine ezakaka moko. Radi Top News. Du lundi au samedi à partir de 19h, kaka na chaîne moko. Magazine Radi Top News. Kaka na chaîne moko Radi TV. Et pas ya boss Emmanuel Diak. Avec vos servantes Joël Akati et Nana Matondo Mekiti. Radi TV, pour vous informer. Mbote na bino bana poto bana mokili mobimba nazali nesengo makasi ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba etandoike na bino pona kolanda magazine Radi Top News magazine oyo ezali pona ko informer former pe ko divertir bino to fongola magazine ya pokwa lelo na Ituri pona kolobela violation ya liberté ya presse depuis année oyo ebandi. Moukole le 3 mai, ezalaka journée à liberté à presse. Na République démocratique, dizaine ya baka ya violence ya liberté ezalaki bongo enregistré depuis na début année. Na Ituri, statistique ezalaki bongo présenté na INPC ya Ituri. Na déclaration oyo esalemaki na occasion yango, pe corporation yango ezo cité ba élément force ya ordre pe lisusu, ba autorité politico pe administrative ya province. Ba autorité politico pe administrative ya province bazala ba principaux bureaux ya baka ya violence yango. En Ituri, depuis le début de l'année en cours, nous enregistrons des cas de menaces de mort, des intimidations à l'endroit des journalistes. Par exemple, à Mambasa, des journalistes ont subi des menaces juste pour avoir diffusé une déclaration de l'ONG CRDH sur un cachot clandestin au camp militaire Biakato. Menace de mort contre 2 journalistes de la radio Canal Révélation, torture d'un journaliste par un groupe de patrouilleurs militaires à Mongwalu. Nous enregistrons des multiples cas d'intimidation téléphonique, mais aussi pendant des points de presse. Et les journalistes subissent même des méfiances. Quant à ce qui concerne les chiffres, nous avons enregistré une dizaine et il y en a aussi... souvent, ça concerne de menaces de mort, comme je venais de dire. Il y a eu des tortures et les bourreaux, comme on venait de demander tout à l'heure. Par exemple, au niveau de Mongwalu, nous avons parlé des patrouilleurs militaires. Et même au niveau de Mambasa, c'est ça. Et nous avons même vu certaines autorités ici, pendant même le point de presse, on commence à doter les journalistes et là on parle même de leur vie, c'est parce qu'ils ont dénoncé. Mais de l'autre côté, nous attirons sur l'attention des journalistes. Nous disons que les journalistes doivent travailler tout en respectant l'éthique et déontologie. C'est ça même les textes qui nous régissent dans ce métier noble. Une presse libre et indépendante devient un outil incomparable pour garantir la justice et pour protéger les droits de la personne. Tolongwa na ville ya Ituri tokende bongo na Kinshasa pona kolobela marche oyo elingaki esalema contre RAM. Image et commentaire Jonathan Tsakala. Na sima ya kosangana po basala marche na bango nde la police ayaki na kopanza bango. Ba membre mouvement national ya ba consommateur bazalaki bongo na mawa. Po la police ayebaki na kopanza bango mokolo ya lundi bazwaki bongo rendez-vous na place publique po na ko manifester mécontentement na bango na taxe oyo ya ba registre ya ba téléphone oyo ministre ya poste téléphone a instauraki pe nouvelle technologie ya information pe communication. Taxe yango ezo ko imposer na ba opérateur ya ba téléphone mobile ya ko prélever ba crédit topé forfait oyo ezo coûter $6 par année na ba abonné. Citation yango eza bien te pour na consommateur. Na bangambo mususu bactère ya baram bazo justifier système na bango na amélioration ya connexion ya internet pe kala mingi te. Internet ya ofele ekosila na Congo mobimba. Dossier yo eza à suivre.
nous revendiquons, nous réclamons nos droits. RAM doit être supprimé parce que c'est une escroquerie. La sensibilisation n'a pas été bonne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne nous convainc pas. Un pays où déjà nous vivons en deçà d'$1 par jour et voulez encore que le peuple souffre. Nous disons non, 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 non. La taxe a pour rôle de nous rendre service ou encore de payer un service qui nous a été fait. C'est quel service que vous allez nous donner? Kaka na ville ya Kinshasa tolobela bongo maison en plastique oyo ezali bongo initiative ya ba génie. Image et commentaire Diane Kisola. Banda Congo ezala Congo oyo ezali nde mbala ya liboso tomona ndako esalemi na milangi ya plastique. Awa tozali bongo na Kinshasa na komedi ya Maluku. Ndako oyo bozali komona ezali joué te kasi ndako ya solo pe bato bazali kofanda deja. Esalaki bongo kaka 50 jours po batonga ndako yango. Ekotaki bongo 15 000 bouteilles, 50 tonnes ya sable. Ezali bongo na chambre, salon, cuisine, pe salle de bain. Ndako ya boza komona moto ya kofanda na kimia ata kolobio na lalaka na Château Rouge tope na Maison Blanche bino nyonso bokolota ndoto ndenge moko po niveau basaleli ndako yo esengeli bondima. Eza vraiment likambo ya kokamwa pe bato oyo bazofanda pembeni bazokamwa ya kosakana te. Initiative yango eutaki epa ya Martin Kabalwa ezali vraiment démarche moko eza cherté payé azali ko contribuer na développement ya mboka pe na respect ya environnement. Bondi mela batu oyo batongi ndako yango balobi ke ndako oyo ezo résister na ba makambo ebele pe dire na yango eza ya 100 ans. Kala mingi te Congo toko tungisa malisusu te na likambo etali salite ya ba milangi en plastique. Tozaka kana ville ya Kinshasa na rond-point Victoire et pas yuapi général Kasongo akangi ba roulage mibale oyo bazonyo kola ba chauffeur. Image et commentaire. Ba policier mibale oyo bozomona bazali ba policier routière oyo basalaka na rond-point Victoire. Kasi ya pasi ezali ke bazo seme terreur bisika bazali kosala tracasserie oyo bazali kotia eleki makasi. Oyo kombo na ye Simon Longwa Makayabu azali agent ya police principal ba surnoma ye double sim. Yesoki akangi yo asengaka kaka 200 000 francs congolais komata. Même ata ozana infraction eza ya grave te. Esengeli boyeba ke kesi ya leta ayeba yango te pe emonaka mbongo yango te. Ezali pasi pe mawa pona bato ya boye. Soki bokutani na bango esengeli bo denonse bango po ezali kimoyibi. Neti oyo bozali komona yekutuli kelemba eloko pamba mosala na bango kaka kokanga ba chauffeur ata bakangi yo ndeko ata olobi munoko ya mboka na bango bakoyoka te bango ifo kaka mbongo. Talati na General Kasongo pe équipe mobimba la police bakitaki awa bakangi bango. Toko senga kaka awa bakangami dossier na bango ekende tino na suka. Bino pe baninga mususu ba police oyo bokoma komona ba chauffeur nde bato na bino ya kozwaka mbongo po basala kama kelemba. Awa si bazwi bino boye dossier oyo ekozala suivre pona ba oyo batikali. Tozoko bakaka na ville ya Kinshasa cette fois-ci toyekolakisa bino liziba ya Bethesda. Oyo seya indien to liziba ya Bethesda. Botala ndenge Kinshasa ezongisi biso na époque ya déluge. Ebele ya bato nyonso oyo bozali komona baye ko assiste na atterrissage ya bato ya Noah. Motuka oyo ezalaki nango koya lubaba. Tango kaka ekomi na zando ekutani na mama na déluge. Bande kobondimela biso mutuka ebongwami ekomi mbala moko bato ya Noah. Kokamwe kasi esali biso pasi ezali nini modele bato bazali kokitela na mutuka yango ezali pasi pe mawa botuna biso nini lokola gouvernement elobaki ke bato ilifo ba créer misala a peuple congolais atikali nsima te azwi na ye shida ya komemaka bato kokitisaka bango po bapesa bango mwa eloko. Tala kaka opesi mbongo yo bakitisi yo na mai kasi modele bazo
bimela na mutuka yango ba fenêtre ebongwami nango ba porte toluki nowe aya kolakisa biso modele ye asalaka po bato bakitela kasi lokola congolais nzambe apesa mayele kokreaka bakope to bamodele ya kobimisela bato botala mama oyo na bacharge nyonso azali na yango me ilfo abima kaka yango tokosenga kaka na gouvernement oyo ekoti sika pardon boluka solution na nzela oyo bosoki te catastrophe koyo kosala mokolo mosusu awa. Tolonga na ville ya Kinshasa tokende bongo na Lodja po na kolobela bino mwana mwasi oyo azali na besoin ya aide. Mwana mwasi oyo bozomona babengi ye na kombo ya Ani Welwo. Azali moto ya province ya Sankuru, village ya Lodja. Azali kaka kosenga soutien na ba autorité ya mboka to pe na bato ya motema malamu bayeba na kosunga ye na oyo etali eta na ye. Azali mwana ya classe pe asalaka pédagogie générale. Kasi ya pasi ezali nini anyoka makapo na kokende classe. Asalaka trajet ya molai po akoma me etana ye epermetaka ye te na yango azali kosenga aide na ba autorité oyo bazalaka na motema ya mawa. Azali na posa atanga classe kasi condition physique na ye eza bien te na yango biso tozosenga kaka na gouvernement bayeba na kosoutenir ye po azali vraiment na volonté ya kotanga bula dikalo da mbete takado okanga na koto pédagogie masala alors ekolo bijasa di hoda kona di kona dale kulo shiche mbete taenga kopolo koma lukalasa aso akoto luto la luto makaluto ausakana iko imali ukanga moteo. Ah ok c'est bon là so ba wekanyanga wakusha dikalo wa ite takadikalo ayo kanei déjà lusaka ndo nyambena mga kumbete tande lushiche malaka o polo lokalas ite kono bala nenge suche wa député ya kiso hangana utomochi lelo temolo lokukuki boyange dikalo danembete takanjaka lokalas lokanei déjà balomba sa nenge suche no ane okotetela no na video unju lusaka ndunchona tuila merci. Totika Lodja tokende bongo na Bukavu pona kolobela bino savon oyo ezali kosalema na base ya café. Image et commentaire Diane Kisola. Biso nyonso toyebi ke culture ya café eza histoire ya Kivu. Awa tozali na Bukavu epai wapi bandeko na biso oyo bazali kobuka ba graine ya café pe pona kosala yango savon. Pona ko récolter café ezali vraiment compliqué. Vous essayez de mettre cette crème de la cerise, elle rend la peau douce, elle garde la peau jeune. C'est une idée c'est un témoignage qu'une vieille maman nous avait révélé quand on était en pleine récolte. Et c'est là où est venue l'idée de transformer les cafés et produire un savon à base de café. Kaka ndenge bozali komona Solange na baninga na ye basali bongo usine na bango ya savon bazosala yango na poudre ya café pe ba mélanger yango na ba plante médicinale pe lisusu na soude caustique bazosala bongo ba savon moko ya bien na kombo ya savon kitoko botala kaka ndenge bazosala yango na sima ya kokausa yango ba kati yango pe batie yango na emballage. Après kosala yango, Solange amemaki ba savon yango na ville, tie pa ba client na ba supermarché. De la transformation jusqu'à la vente de ces savons, ce n'est pas un travail facile. Aujourd'hui, la population nous a fait confiance. La population consomme ou achète notre savon. Donc, on peut se dire qu'on est en train de faire un travail de qualité. Vraiment café na Kivu et suki kaka na komela te to pesi vraiment longonia na équipe oyo ba lemba te pe ba kende liboso. Tolobela bongo artiste musicien Gaz Mawete na musala kitoko oyo azo sala po na kosepelisa population. Image et commentaire Jonathan Tsakala. Le savoir ne ment pas.
soki oyebi musala na yo okobanga kolakisa yango na bato te. Botala tina Gez Mawete alakisi nini oyo azali capable ya kosala. Asuki kaka na miziki te, kasi akei mosika na koyeba kotourne série oyo biso nyonso tozotalaka na ba télévision. Oyo basali yango na Daniela oyo azali artiste humoriste. Ezali vraiment initiative ya malamu. Pe exemple oyo bato bakoki kolanda. Boyoka Gez Mawete pe Daniela balobi na miko na biso. Voilà, mais c'est toujours de là, rien ne change. La très belle et charmante Daniela m'a proposé un rôle dans son idée et j'ai participé dans la conception du truc. On a essayé de faire en sorte que ça puisse pouvoir le jour sous toutes ses bonnes formes. Déjà que la graine était bonne, c'est Daniela qui a initié tout ça et on est venu tous accompagner. Ça s'est très bien passé, on a donné de la lumière à la chose et aujourd'hui c'est un bébé né devant tout le monde et tout le monde est content. Mais ça qui peut vraiment expliquer d'où ça vient l'idée, c'est plus Daniela que moi. Voilà Daniela. Donc voilà, c'est un grand plaisir déjà de travailler avec Gez Mawete. C'est quelqu'un que je connais comme un frère et il a vraiment beaucoup de talent. C'est vrai que quand j'ai écrit ces projets, j'avais Gez dans mon profil. Vous êtes actrice? Oui, je suis actrice humoriste à la base et scénariste aussi. Voilà, donc j'écris des projets comme Sur le canapé. Et quand j'ai écrit, j'ai pensé à Gez, j'ai pensé à son talent. Et quand je suis allée le voir, il a été vraiment gentil avec moi. Sans sous, il m'a dit Daniela, je vais t'aider et ce projet on va le réaliser. Aujourd'hui, ce projet a vu le jour, je suis vraiment. Tokosukisa magazine abiso na image du jour. Mutema mabe efutaka te. Image du jour oyo na ebike et s'appelle ici bongo Mireille Mango aigle jaune. Nzuzi tio na mwasi ya pembe talaka yo. Pe la petite Kenzo petite à quartier. On a ebike image oyo et s'appelle ici yo et to bo sanité Judith enquête maman. Continuez à enquêter. Magazine Radi Top News. Na image du jour de Tosuki si bongo magazine abiso oyo ezo sala que bino bana poto pe ya mondu mobimba bo continuer toujours ko sepela pona ko zo ba information ya solo pe ba information moko oyo ezali fiable pe exact. Na pesi bongo merci na équipe technique oyo e accompagner kinga na poko lelo na sima caméra na moni bongo Jonathan Kala pe Chirac Lupasa na montage ezomi bongo Diano Kisola pe na pesi pe merci mingi na Justin Okito Barack Obamey na pesi merci mingi merci na Yomoko le boss des boss Emmanuel Djanga mwana mutete la solo merci na yo ngana bino tokutani lobby. Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport. Kaka na magazine na bino Radi Top News. Radi Top News. Magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba. Olingi ozala informé, formé, topé kozala diverti. Magazine ezakaka moko. Radi Top News. Du lundi au samedi, à partir de 19h, Kaka na chaîne Moko. Magazine Radi Top News. Kaka na chaîne Moko Radi TV. Et pas ya boss Emmanuel Djanga. Avec vos servantes, Joël Akati et Nana Matondo Mekiti. Radi TV, pour vous informer.